confirmer que parmi bandeko bafuni Mike ba porter plainte paye à apôtre Mutombo Ezan. Oui, plainte à apôtre Léopold et puis ndeko Mike aza sous député parce que force il y a député zaka immunité balongoli immunité et c'est tout là maintenant ba procès sur télémi aza na 17 plaintes oyo bafundi entre autres papa Molera le Béline de pasteur Léopold Bible ezope kisango na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1 que bozwa oyo ezali ba défaut ya bandeko oyo ya bino bomema yango bo exposant o liboso bato oyo babanga ka Christ te oyo église ku tezo tia bato wana kate donc bino bo jusqu'au sujet ya moninga na bino bomignon parce que omoni lelo eza moi pas siko landa makambo wana soki surtout que dossier ya pasteur pesa par bato bakize ndeko wana ponde kona oke kasho Mike Mukebai akota boloko Mike Mukebai wa assure aux alibanda na 17 accusations et par bato bakize za bato bazape na force Mutombo si c'est un grand pasteur dans Mboka Nabiso. Surtout ce qu'on a raison. Mais il y a Moutou Yezaki, d'après la parole de Dieu, si c'est ça, mais il allait pardonner. C'est un pasteur, Yesu Bafinga et Nengo Lobby. Les lobes chrétiens, Bazo se comporter na bango, Nengemoko na bapayen. Maintenant, où est Ali Ndeko Mike, na papa Nabiso Mutombo? Je pense pas que Ndeko Mike a corrigé papa Mutombo. Nanine. Papa Mutombo aza pasteur oyo na ba makamuneti ba escroka kimbongo basali boye na yo ka ngote pour Mike alobela plus bato ba escroka mbongo mboka mais yé aza non politicien te aza ka kutu pe musika ya politique bon toza pena na ba détail te ya makambo apporter plainte mais je pense que eza malam pona mosala nzambe c'est pardonner papa a pardonner ndeko wana mais désolé bana nzambe lelo ba yebika côté ya batu o ba yebika côté ya batu délivrance royaume d'ici les pardons bache mopanzi omona na pasteur akoko limbisa batute na pasteur akoko limbisa batute bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mutuelle misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo
ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mitolite misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci na bilonyo sto bozali connecté bola na biso de partout. Merci na Philo Mukwaya Motema Bivence de Homo depuis Londres. Merci na Maman Gisèle Lukelo Motema Papa Emmanuel na Boston P na Papa na biso les frères et papi Congé na l'homme de Simangolo depuis Chondfond. Papa fait amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Topé sur moto les pasteurs P na bino nyon surtout bozola na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya bakenza maboto kwaye wapi bien aimé dans les saints toujours na cadre informé bino tozali na ndeko na biso OK boyebi très bien un homme de Dieu que vous connaissez très bien na kombo ya prophète Marquis Efrata toromigimpe kosoana et concernant actualité o eza na kati ya bonzambe na corps du Christ bien aimé dans les Seigneur bande babengaki biso to monaki ba journal ba partout baso komake Mike Mukebai na minute que porta qui est plainte et singela qui a que nous s'est présenté diboso ya ba juge na parquet bien aimé dans les seigneurs mais tout à l'heure là prophète Marquis ça vous peut qu'on a confirmé parce que ayoka qui peut alani papa molia alobi que parmi ba o ba funi Mike Mukebai les appels na komo ya un grand pasteur moko na Congo yepe azawana na komo ya apôtre Léopold Mutombo au juste à Salayenini qu'est-ce qui se passe au juste to un peu ko sola selon na liloba yanzambe au juste to un peu ko shalom prophète Marquis. Oui, shalom papa vi, shalom bandeko so bazolanda biso partout nzambalola pambola bango de partout. Nzambalola pambola bana nyoso ya nzambe partout bazali aux États-Unis na Europe ou en Afrique du Sud, baza ebele. Que Dieu bénisse nzambalola mon abino. OK, prophète Marquis bande bazolanda biso utaro ya solo vraiment que olanaki papa Molière a confirmé que parmi bandeko bafuni maike ba porter plainte paye à apôtre Mutombo ezan. Oui, plainte il y a apôtre Léopold et puis ndeko Mike aza sous député parce que force il y a député zaka immunité balongoli immunité et c'est tout là maintenant ba procès nyo so telemi azana 17 plaintes oyo bafundi entre autres papa Molière le Béline de pasteur Léopold et puis tout mosusu wana oyo azana kati ndeko Zakari ndeko Kamere bazebele oyo bazo samba na ndeko wana likolo ya ba outrage, diffamation. Mais la Bible, tout le monde peut bafinga Jésus, Benzebou, bafinga Jésus, bafinga apôtre, disciple. Est-ce que moi, Nzambe, comme péché na niveau que maman qui bonzambe, que koya ko traitement, di banda, di bosso ya ba juge, oh que. Kasi yango nazolo ba. Bible zo pekisango te. Bible zo pekisango na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1 que bozwa oyo ezali ba défaut. Il y a bandeko oyo ya bino bo mema yango bo exposant o liboso bato oyo babanga ka Christ te oyo église ku tezo tia bato wana kate donc bino bo jusqu'au sujet ya muninga na bino bo mema parce que au moni lelo ezamwa pasi ko landa makambo wana soki surtout que dossier ya pasteur pesa par bato ba kizende kona ponde kona ok kasho Mike Mukebai akota boloko Mike Mukebai wa sur a ozalibanda na 17 accusations et par bato ba accuser za bato baza pe na force. Mutombo aussi c'est un grand pasteur dans Mboka Nabiso. Surtout ce qu'on a raison. Mais il y a Moutou Yezaki, d'après la parole de Dieu, si c'est ça, mais il allait pardonner. C'est un pasteur, Yesu Bafinga et Nengo Lobi. Les lobes chrétiens, Bazo s'est comporté na bango, Nenge Moko na bapayen. Parce que Awangaya wana bande ko lobela makambu ya évangéliste moko abimaki na turubiona na mwasi abatu. Mususu zo panza mabala abatu na poto. Tout ça quand on veut parler de ça, oyoka ba texto na ba message. Préparez ba avocat quand tu vas dire de moi préparer ba avocat. Et frata, ngai vraiment pour nous préparer ba avocat na préparer déjà avocat dans Christ Jésus. Yangwa no monisko lelo bazo sala makambu oyo ya ke soki baliba dénoncer to ba corriger il faut ki mamba on a parqué. Maintenant o etali ndeko Mike na papa na biso Mutombo, je pense pas que ndeko Mike a corriger papa Mutombo. Na nini?
papa Mutombo aza pasteur oyo na ba makamuneti ba escroka kimbongo basali boye na yoka yango te pour Mike alobela plus bato ba escroka mbongo mboka mais ye aza na politicien te azaka kutu pe musika ya politique bon toza pena na ba détail te ya makambo apporter plainte mais je pense que eza malam pona mosala nzambe c'est pardonné papa eza mabe disumu non c'est pardonné oui kozwande kona papa na ebisio que je viens dossier na kati ya parquet pendant que nga na osamba likambu ya logement na denosaki procureur azo expliquer nga tango opesa nga conseil azo expliquer nga bi pasteur moko mwana musala na ye ya ndako ayibi $15,000 akenango pasteur wana kangisi mwana musala wana yene na parquet to torturer 3,000 ebimi etikali 13,000 so na 13,000 etikali pasteur akekolala pasteur ayena tongo ayibisi procureur na lalite na te akabaninga nzamba kolekisa yo na épreuve il faut lukana no yebe preuve wana pourquoi nzamba lekisio nango menga moko nzamba lekisanga na preuve na okokate kondima keze preuve na te akabaninga faut pardonner menga ba yibinga $15,000 na okoko pardonner te na zui mutu wana na tie na kasho na te akabaninga tout concours vient de ce qui est médié il faut que le enseignement na passage nous sommes l'élection on a difficulté mais nga moko nzamba lekisanga na difficulté je n'arrive pas à comprendre quel est le message nzamba linga pesanga par rapport ya ndenge ba yibinga na lalité aibi procureur bisinga les pasteurs wana na mboko bisinga papa bobi miselanga mona mbali wana botikai les 3,000 wana o bazongisi o bo torturer nazo futa ngo caution bobi misai procureur yabisi papa biso na loi to kangie déjà yabité nga na futa caution nyonso bobi misai et puis bobi misai libela botika ya comme libre parce que o na te ya kabatu nga mona se sentir coupable na se retrouver te na kati botikai procureur yabisi bo to kopesa liberté provisoire pasteur aboy abibo libérer totalement pas une liberté provisoire bo libérer totalement abima kende libela parce que on a terre abatu ngamoko na koki ko sala ngoti na lalité vous voyez procureur abisinga bi ça c'est un homme de Dieu et procureur bien lequel maile nanga $15,000 eke a fouti caution munene wana ba libérer mona wana muyibi atiki parce que zamaka omani okote abatu bien okoloba mabe baninga bien mais eza makambo yo sala kate okote baninga bien okoloba mabe baninga bien okoetale baninga bien okobima mosantu bien mais eza makambo yo sala kate mukolope ya yo tour ezali ekobima. C'est pour dire que na katineti ya makambu ya ndeko Mike na ndeko papa entre autres les pasteurs qui enlèvent l'immunité du député là Mike Mukebai c'est un pasteur aussi pasteur Godin Poyi na kati ya pasteur Godin Poyi état mosali nzambe il allait aussi pardonner parce que ce que zala ki Mike Mukebai yibi mbongo à l'état bako pardonner mais du fait que ça peut-être afinga qui est insulté na casquette na ya mosala nzambe alinga la ki sa même différence na kati ya ba païen o ya vandi na bango a pardonner ndeko wana mais désolé bana nzambe lelo ba yebika côté ya batu o ba yebika côté ya batu délivrance royaume d'ici les pardons ba che mopanzi o mona na pasteur akoko limbisa batu te na pasteur akoko limbisa batu te. Merci beaucoup Bonzambe na Bonzambe lo les offres bien aimé dans le Seigneur lolo mais ce message na memi ezali que toza na 19 jours où to clôturer le 29 septembre où ezali 19 jours extrêmement dangereux où le peuple de Dieu bazola na mabele eza moko ba service nzamba recommanda ki biso na 7e mois to salela ki yango le chiffre 7 ezala ki le chiffre ya repos pour na bandiko nyoso balanda ki lelo na olekisa ba témoignage bandiko so bala na makamza mbasali na 7e mois et na 8e mois to lobela ki 7e mois comme le chiffre du repos parce que Dieu travailla 6 jours le 7e jour il se reposa. Jacob travailla pendant 7 années, il demanda du repos et pas à Laban. Général Naman lorsqu'il était malade, il y a lèpre pour Bika, Elisa Tindaya il y a 7 fois dans le Jourdain et pour Miria Jéricho il y a Batourna qui pendant 7 fois les chiffres 7 ils ont les chiffres à repos. Tout ça là qui est un service à Makasi ou Ebiki Siba dans Nzambe et na 8e moment tu le qui les chiffres du changement parce que les chiffres 8 étant les chiffres du changement, tout le monde que David 8e fils ya Isaïe, il y a Moutapé ça qui répond à Israël lorsque a ici Goliath, lorsque pouvoir ya Saoul et Zalaki Soukouban Nzambete. Zamba Lola Pamboulabino, to côté na chiffre 9, nous sommes dans le 9e mois où ils allaient les chiffres de l'affantement, chiffres où moi c'est Abotaka, ils allaient service moko extrêmement dangereux où ils permettre Banana Nzambe Nyoso, Bazolanda Biso de partout en Afrique du Sud, aux États-Unis et pas ya pasteur Polydor Saïdi na Texas, na Bosé Belé, na Boston, Nzamba Lola Pamboula na France, Bosé Belé, les chiffres 9 étant le chiffre de l'affantement, de démarrer service où ils allaient na thème délivrance des lois et des esprits diaboliques. Pourquoi est-ce que tu as la délivrance des esprits et des lois? Banana Nzambe et Belé Lelo, Bazo se retrouver na kati ya ba problème. Oyo wapi solution ezate, oyo wapi lelo Banana Nzambe Belé, bakomi koloba
nazobota te za volonté nzambe, nazobala te pasteur azo biso za volonté nzambe, finance nous a bloqué. Bien aimé dans le Seigneur, évangile ya Christ et ya kika pona tokende na bokonzi ali kolote, mais Christ lorsqu'azoya abandaki ko sala pe ezalaki délivrance. Christ a délivré, Christ a kangoli, Christ a longoli batu soni, Christ a longoli batu na kolila, Christ a pangusi batu ma ya misu. Yo nzamba panguso ma ya misu te. Yo ba prier ne so sala vie na yo faut continuer ko tourner na kati ya ba loi, na kati ya ba esprit diabolique. Je pense que le bana nanzambe belé lorsque vous avez un problème aucune église pasteur non bala te ba biso non esprit à célibat ba teyu esprit à célibat ba bengani esprit à célibat ba bosani que dans toutes les esprits oyezo lié batou les esprits prennent la force na kati ya ba loi. Donc lorsqu'il y a la loi, lorsqu'il y a une loi établie dans ta famille que batou bako progresser te, lorsqu'il y a une loi établie dans ta famille que batou bako kufa na maladie moko o eza peut-être il y a cancer to o ezali ya diabète, maintenant wana eza loi oyo ezalaki établi witamela ba enceinte koko na bino kufa na maladie wana yo beli maladie wana ndeko moka beli maladie wana. Maintenant il y a des esprits oyo ko contrôler ba loi. Maintenant l'esprit wana nde ba benga esprit diabolique pour esprit wana lorsque ezoya e ko tia maladie na nzoto na yo munga ka komona keza maladie ya sika munga ka komona keza diabète eza ba fibrome eza ba myome or c'est un esprit. Voilà pourquoi le long Rolex pe ba témoignage ya bandeko oyo bazaki na bakawana to bondeli pona bango nzambe na lola bikisi bango et puis eza ba délivrance ya téléphone oyo bato musu bala mukana tango ba lobi délivrance ya téléphone ezati eza ba délivrance ya ba téléphone ya bandeko ba bengi de partout sans bandeko oyo ba koluka ko landa lisusu les riches d'enseignement et les témoignages na chaîne Nabiso prophète Marquis Miracle. C'est pour dire que bien aimé dans le Seigneur, délivrance des lois et des esprits. Tozomona ke loi nde mutu ezalaka nanu établi après ba esprit e bandi ko landa vie ya bato. Lorsque ba ko benga na molimo ya célibat na vie na yo, il faut que lorsque bazo benga na molimo ya célibat na vie na yo, mutu azo sa lo délivrance ya yebake célibat ye pambate eza na loi ya famille na bino ke bobalaka te. Maintenant esprit ya célibat lorsque ezoya e koyaka malamo e koti esprit célibat te e koya e permettre pe malamuso bali na moi prière no mukie ozuli bala melibala wana après 2 ans kufi. Lorsque il est établi dans votre famille batu bako bongate l'esprit ya pauvreté et royauté tika yo chomerté nzamba ko sungo na courage ozu musala po tangaki moko remarquer que misala na yo zo kende liboso te oko remarquer que toute chaque fois na mbongo komba moko zo telema na mbongo na yo na ba misala na yo bana bazo bela mbongo zo bima na bakisi famille zo senga oko sentir que nazo travailler mais nazo kende liboso te parce que y a la loi. Maintenant la loi ezo permettre ba esprit et ya ekota même likolo na yo moko frère oko même impidique ozana basi partout ozo sala impidicité oko permettre ote ozala stable mais loi ezaki beaucoup bongate mais esprit et yeskoyo ezui ba force et s'implanter et permettre yo kende na échec ya ko accomplir loi. Que Dieu vous bénisse. 21 jours extrêmement dangereux. 19 jours, pardon, extrêmement dangereux, prophétiquement dangereux, dans la prière et dans la prophétie. Penakati ya délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, Natongo Lelo. Je mérite aux Omukanda 1 Samuel chapitre 16. Zamba Lola Pambola Bandikon so baza connecté na France. Yeso Pambola Bino 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Isaïe le Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saoul la prendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Mon frère, ma sœur, quand cesseras-tu de pleurer? Okotika kolela mokoloni likolo libala moko ekufa likolo musala moko bebisa likolo pasi moko e continue kolanda yo. Okotika kolela mokoloni. Lorsque on continue à kolela, il y aura pas de changement. Il faut premièrement se lever. Nzamba ebisi Samuel ozolela na boaki Saoul. Mais Saoul a kozonga souté à commettre mabé, à commettre désobéissance. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Va chez Isaïe le Béthélémite, j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Mais avant Nzamba Tindaye, Nzamba Yebisi, prends ta corne remplie d'huile. Ma soeur, mon frère, papa Moussa le Béba, Lelo Banda Kuna
na somba mapango na tongate na tikala mpiaka bana babela vinanga santé le na sala kasusute kotika la wano le lapo na échec te kotika la wano le lapo na oyo bebisa te prends ta corne remplie d'huile corne wana oyo nzamba zo bisa prophète zo corne na yo cha huile kende ko cha David mafuta eza corne oyo bachaki Saoul mafuta mais lorsque Saoul a désobéir il faut corne wana changer côté kitoko na yo oyo pesaka yo libala oyo bungisa les mêmes kitoko wana remplir prière likola kitoko wana tu ne chouiras pas mayele na yo oyo pesa yo misala liboso oyo zwa ka lelo misala wana perdant koma kolela papa na bungisa misala mbongo ekweya lelo na koma ko souffrir remplis ta corne d'huile huile wana eza ba huile ba cantine o ba pasteur ndoki ba oya na campagne te batu bacha maboko huile c'est la prière zwa siko mayele na yo zwa siko problème na yo koti sa prière na kati na nzamba ko lakisa yo akofongolela yo porte bien mais problème na ngeza wana te problème na ngeza les lois et les esprits lorsque nzamba tindi Samuel a kende pas Isaïe Samuel a bisi nzambe Saoul la prendra il me tuera parce qu'il y avait la loi en Israël pouvoir de quoi vous t'es pas Saoul qui n'est pas mutumusute parce qu'ils allaient qui pouvoir y a royaume fallait voir Jonathan moi na Saoul Samuel a zo comprendre qu'il y a la loi ce qui n'a que kocha David mafuta et que ba yokinga na David mafuta on va me tuer loi et kobomanga Samuel avait la connaissance qu'il y a une loi lorsque vous n'avez pas de connaissance il y a ba loi ya libota na yo baloba déjà que bato bako progresser te ozwa musalo progresser lelo tikala maboko pamba ba réclama yo Samuel le prophète de l'Éternel dit à l'Éternel si Saoul a yoki ke ngala che David mafuta tant que azo régner akobomanga bien aimé dans le Seigneur oyebi combien y a deux enfants de Dieu bakufa cause biloko nzamba pambole pona musala nanzela musala wana libota baboma parce que zaki na loi babonga te nzamba pambole ke na libala bien libala wana baki bakangi kobota na ye ti libala wana ekufi nzamba pambole ke na ba finance malunga na kati ba finance wana kindoki telemi réclamer le lotikala maboko pamba le lo yondo koma ko souffrir 19 jours de prière extrêmement dangereux il y a prière et il y a prophétie il y a délivrance likolo a vinayo année tikali na 3 mois année zokende na kosila année aussi le suna ma ya misu année on continue sous kolela bien aimé dans le Seigneur intercession ezobondela dès kozola ndangai na butu ya lelo to le zanase tozola la nase bien aimé 10 septembre ici là to clôturer le 29 un dimanche oyo wapi te ko bondela pe bokolanda na direct ba témoignage parce que lelo nazo tia quelques témoignages oyo ko permettre au comprendre makamza bazo sala par rapport aux lois et aux esprits lorsque Samuel dit l'Éternel Saoul ayoki akobomanga parce que la loi était là lelo bana na nzambeza loi famille na bino lobaki boko balate yo kanisi ke obalaka te oko bala na yo mais baye ba kotisi incompréhension entre yo na mobali esprit ko zo ya likolo loi esprit incompréhension koti esprit impolitesse koti zo banga su mobali te ti baboki yo biloko libanda esprit ya mulili ekokota na vie ya mwana mobali akomi ndumba akomi impudicité na bango baloba bakobonga te lokola zui musala l'esprit mena yebo to tche mulimo kindumba akufa na sida akufa na malade ndo moni bato mususu lokola baloba bakobonga te batinda esprit ya malade na nzoto na yo lelo mundela munganga déclarer que tu ne peux plus travailler à cause de malade na yo nzoka ndeza maladité c'est un esprit ya pauvreté oye yende po kota et s'appauvrir o banda kobika ka ba vie sociale o sala so le côté ko sala ke bana no ba progresser bien aimé dans le Seigneur o ko sala te ke bana no pe batanga ba sala bêtise bien aimé 19 jours ya prière bien aimé il y a des lois dans toutes les familles mais ba loi o ba esprit mu te contrôler ngo ezalo na mboka ezalo la loi universelle il y a drapeau pour matematicien so ba respecter ngo mais ba tia ba policier ba surveiller ezalo la loi ya go pass l'aéroport na biso lorsque vous voulez voyager faut payer les $50 ba kocha agent ya DGM à contrôler mutu so ko voyager lorsque pe na famille ba lobi boko bongate ba kocha un esprit ko surveiller bino nanya bongi nanya progresser nanya bali esprit wana tango zokota et tient incompréhension et tient mari de vie et compliqué vie na yo et compliqué vie à mobile na yo misal les bébés bien aimé dans le Seigneur pourquoi y a lelo nazo ko annoncer yo 19 jours extrêmement dangereux à prière bande ko so bokolanda biso partout numéro ya prophète wana ezaka pona kotindela biso ba requête na WhatsApp pona bandeko bali baleka prophétie pe na continuer à koloba lorsque vous m'appelez bondela Saint-Esprit convaincre yo na benga prophète ceux qui Saint-Esprit convaincre yo te okokika ko profiter non enseignement mais ceux qui Saint-Esprit convaincre yo likambu nange umeli to bondela bien aimé intercession ba ko bondela pona yo na kanisi ke bien aimé ceux qui na lobi bongo na ndenga mabete zaka parce que il y a des faux et il y a des vrais voilà pourquoi na ko sepelo bondela nzambe ceux qui nzamba convaincre yo obengi to bondela pona yo sans condition et bien aimé dans le Seigneur fin de l'année oyo les lois et les esprits diaboliques il faut quitter na ndako na yo ba loi ba longola ngote mais ba loi ba ko changer yango nzamba lola pambola yo ba loi ba ko changer yango ba loi ba ko changer yango ba loi ba ko kipe ko changer yango mais ba ko ki ko longola ngote parce que to moni lorsque bitumbetele mi contre peuple à Israël na capitale ya Sus Esther aluka ki roi po ba longola loi roi lobaki na loi o déjà na signé na longola ngote mais boko maloi na faveur na bino enseignement no ko landango
bakoma ki loi na faveur na bango il faut pas déclarer maloba likolo na yo par rapport au monde des ténèbres déclara au famille na yo déclara parce que au famille na yo déclara nzambe pas pesa bango autorisation ya ki baza la autorité likolo na biso les parents sont des autorités nzamba pesi bango autorité pouvoir ya ko bénir pe ya ko maudire mais lorsque baza na sorcellerie et que balinga nuire vie na yo papa na biso azaki ndoki maman na biso azaki nganga makoko na biso azaki magicien et que bato na ba commis qu'on a pouvoir à détruire vie na yo là apôtre Paul a pesi biso le pouvoir il dit nous n'avons pas lutté dans la chair contre les esprits contre les autorités parmi les autorités c'est aussi nos parents ils ont l'autorité de ya ko maudire to ya ko pambola mais ceux qui sikoyo bakoti na mulili pona ko bebisa nous avons maintenant les mandats ya ko combattre spirituellement bien aimé dans le Seigneur 19 jours oyo et outi kolanda mana 8 journées pe na 7 journées oyo elanda maki bokolanda ba témoignage lelo nzamba lola pambola bino premier témoignage yango yo na ko développer yango d'enseignement et ko permettre ba ndeko nyonso baza connecter ba comprendre quelque chose par rapport à makambo ko nzamba zo sala. Bonjour prophète, bon ndenge na autant comme là. Oui. Ba analyse les gars qui bien. Ba analyse les gars qui bien, ba raison qui bien. Et puis mi soupe consultation mi soupe examen les gars qui bien. Cycle des qui est à la limite. Donc na posons al sous pas médecin au mois de décembre. Le décembre à la contrôle. Et puis ndenge na komela kio il y a 4 jours mon Congo dérangé qui n'a pour un problème disque dans mon Congo tout cas na santé que na moni que na zokota na paralysé 2 jours na la liga na simana sentir na mon Congo mais en tout cas pour toi lelo mais vu que intercession c'est ma casse na prière na bo pena na ko prière ka la tongola la moquée demanding na ya musala pona zayo ko quand même attaque conduire te o nya kala pédale bozo ka mo Congo moite mais le levement n'a conduit qu'à plus de 45 km de Musala, sans que la douleur, n'a pas de Musala, n'a pas audio. Bien aimé dans le Seigneur, on est à premier témoignage. Ba témoignage est belé pour na bandiko bazolanda. Ba tindelinga ngo tellement belé. O eza témoignage ya barin, ya malade ya miso pe ya siko. O bandeko mata ko kita. Na kati ya prière, nzamba stabiliser cycle. Nzamba munga ngaluki barin o ezaki ya ko beba moni ngo lisuti. Le Dieu des impossibles. Bien aimé ko kenenda ka marabuti. Ko lukaba pa koloba mai na ba ulté. Le nom de Jésus, ils ont la possibilité de changer situation na yo. Bien aimé mukili munga ngamoni malade, mais c'est un esprit. Landa témoignage. Allô, bonjour papa. Na sali audio pour na pesa on merci et puis na pesa nzambe na merci vraiment. Na ko témoigner mon nzambe na parce que ça fait déjà 4 ans et demi presque 5 ans na qui na besoin na problème au bota. Na problème au bota. Je suis sous-émité donc na vraiment un problème sérieux. Mais là na ba prière car depuis tout depuis na koma Hollande on a ba Facebook et tout Nzambe asalinga grâce siko nde na oloba ba prière tout ça là il y a 8 jours je puis il y a 8 jours tango za oloba kena waza na problème robota azwelamba mwana osotelo ko moko bébé asimba yango ngana na osimba elamba parce que na banda ko somba na zaeva na kondima na za osomba pe mo biloka ba bébé badi na ko so ilamba na simbi libumu na sali prière de nolo ba bwina za zemi na kendaki na nanga mona onzi mateme na zemi za vraiment na ba prévenance tout yango vraiment na ko senga merci et puis na sengi nzambe na vraiment merci mingi nzamba lola pambola ye bien aimé dans le Seigneur ba témoignage des belé. Alors bonjour papa Nzamba malamu loko akato zopesa ba témoignage na makamu nzamba osala eza tellement belé même moi-même na ngina lobaki nzamba malamu jusque na bandeton na kitura le bossa kota na ligne na prière ozaki à liboso après tout ça je crois il y a 8 jours tant on a fait na tomba juste tant na banda prière na tombé malade vraiment bien tu na zana problème attention juste pour le docteur lobby njo kana na otambola nango déjà bandakala et na koka même pas ko bouger na mana bouger et j'ai compris que nzambe kaka izaki nzamba zaina contrôle nzamba na obatela tishikoyo na ki ba contrôle na komi tellement bien na docteur azoka moi
Pour nos mamans, il fallait pas changer ma kiss. Docteur Alobi, ils ont nécessaire de changer kiss. Ici maintenant, ça va et en plus, bien aimé dans le Seigneur, Nakata pour Nathan. Donc il y a des personnes qui vont souffrir, mais un esprit imposé na vie na ya souffrir par rapport à la loi famille na bango. Munganga komona maladie ko condamné munganga te. Munganga komona sida meza sida te. Talande ko wana 4 ans azobota te pe ezate kazaki ko malibela te abotaka mais un tapo ba panza libala na ye loi famille e boyi bato ba vanda na libala ba bloquer ko bota na ye. Mais to bondeli na ye na 7e mois et 8e mois le 9e mois akomi na zemi ya 2 mois. Pona ninte yo nzamba salela. Bible zolo bananda kunanga moi c'est komba kozala te nyo akosopa zemi. Esprit oyo wuti wape kanga vino po pasteur banda webiso c'est la volonté de Dieu. O souffrir financièrement, c'est la volonté de Dieu. O souffrir moralement, pasteur azo webiso c'est la volonté de Dieu ma sœur. Il faut chercher premièrement le royaume d'ici. Na bokonzali kolonde kote yo kende ko bala pe ko bota. Nde kote yo kende ko vivre restaurer zo zelo kuna nde kote yo kende ko vivre bien à kimia. Bien aimé le Seigneur. Accepter Christ, c'est chercher le royaume d'ici. Na koloba peine à répéter. Lorsqu'on accepte Christ, aux autres dans la crainte de Dieu, c'est ça chercher le royaume du ciel. Et tika délivrance où les restes et comme la Bible dit, j'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Aux autres traverser moment ba malheur, ba esprit est compliqué vie na yo ndako na yo vie abana na yo. Bien mais 19 jours extrêmement dangereux à prière. Toko bon de l'ensemble na yo. Lorsque ko zo numéro 1, lorsque ko benga biso na n'importe quel moment, toko communiquer ba moment toza libre, bandekebele ba komelinga papa to bengi ozo yambate. Bon meka ko excuser ceux qui n'a fongoli téléphone a bozo mona déjà que non a wakaka na WhatsApp awa il y a plus déjà de 2000 et quelques messages ya bande ko ba ko mela biso partout dans le monde na répondre à ndambu ndambu na zotinda ngon pe na intercession ba requête intercession bazo bondela nzamba lola pambola ban ensemble sur ta parole frère Emmanuel pas kunzamba lola pambola bande konso bazo landa biso partout et Dieu vous bénisse 19 journées extrêmement dangereuses ya prière yango e bandi aux un esprit moko zo compliqué yo kobota vie ya pasi maladie ba règle douloureuse opération ba miom ozonyo comme bana na yo bache bango esprit ya ba bizengi lokwa na famille na bino bayibi ke bato balela ka bana te oyo yo bana bache bango esprit ba kuluna esprit ya gang esprit ya mabe vie ya bana bani ko beba bien aimé et comme moment esprit wana na loi wana ekitenda kuna yo loi to ko changer ngo bien aimé na ko yana ba enseignement mususu bande ko balingi balanda ba riches enseignements na chaîne na biso Nzambe ya Efrata le Dieu des impossibles apambola mama moko azolanda ngai na tongo na midi na butwa lelo ngongezala ki mokie ba enseignement bokolanda ngo plus riche na chaîne na biso bo s'abonner et na moment o na ko bondela pona bino. Éternel Dieu de ma vocation, Dieu de mes alliances, nazo pambola papa maman nyolanda qui direct o na ba douleur na chagrin na ba loi pe na ba esprit o kangi ndako na ye vie abana na ye na libérer puissance na yo ya miracle ko kende ko délivrer pe ko kangola au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth miracle et accompagner libota o balandinga na salon l'hôpital na ndako balandinga na voiture libota o balandinga na téléphone na ordinateur na télévision liboto balandinga na kati ya douleur na kati ya malheur ba bondeli changement zate prière all Jésus-Christ de Nazareth et ma miracle batato la délivrance 7 fins de l'année le chiffre 9 le chiffre de la fantôme oyo la kabangwe bota éternel ngana yebi ke mwasi abota kana douleur na yebi ke douleur ba traverser et comme moment ba bika accomplissement ya makambo la kabango douleur ba traverser et comme moment ba simba mwana oyo za ba promesse opesa bango parce que zemi ya 2 mois ezala kana douleur té mais lorsque douleur e bandaka afantoma e komi pembeni tika ba promesse na yo et s'accomplir le kola peuple na yo na kombo Jésus Christ amen. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ.
Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tango ekoleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akena Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Potango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kakape mobola mawate. Iwa tango yaka amemaga moto nyoso. Moto nyoso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema. Lengela bomoi na yo mokolo na ekoya. Okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoki. Tango eza koleka. Alela pona nini. Alela pona nini. Tango eza koleka.
ntango ezakoleka ntango ezakoleka le temps passe Alvin Bea tala ntango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe